nga personnellement na bonzote ko sala kanga ipasi batu bayeba kateke papa Mbenza ye wana kaka papa dia lungana. Faisons très attention. Tata Nzambe Mulimo Santo bazali kati na biso papa Simo Kimbangu kyangane pamba te ba message mususu na uti ko yoka na mikoleleki epesi ngai pasi batu bazo sala ba montage makamba lokuta papa Simo Kimbangu kyangane aboto libokonzi ya mututi kuna ngai donc sans commentaire toyeba ete kolo yeso azali kati na biso ici tu yo jeune kimbangiste soki oyebi papa Mbenza te bon senga lokolo sambelaka soki osambelaka na solo senga tata Nzambe alakisa yo soki azali nani. Papa Mfuma Longo de ngenda kontima alobike tata asi apesa yo yango kala wana bino moko bozu kende ko mizongisa sima suite à votre attitude négative. Wana liloba papa Mfuma liloba Mfuma Longo de ngenda kontima Joseph bino moko bokende ko mizongisa sima suite à votre attitude négative. Mais oyo yo zanango soki okomema yango malamu tata ko sepela mingi. Nabikeke nyonso kombo na yo ekoye mama na biloko na biso mama yonde ojali mama ya mabota tokomi na porte oyo akosami etali ye azangeli tolanda makambo ya nkamba nabikeke nyonso kombo na yo ekoye mama na biloko na biso mama yonde ojali mama ya mabota misala ezali kuna kamba alobi nini mabonde lisime ezangi na mokili kamba alobi owana nde kopesa biso makasi mbote mingi na bino balandi ya menga makimbango television bana etata mokonzi ya bule papa Simo Kimbangu kiangani bino ba bomesana kolanda biso au travers émission na bino tolobela maman mwelo oyo kokamba makaipa ya ngai maman falon tima na tondisa mine esengo mingi ya koyeba bino solo ebele liboso ya betando na bino na tina kolanda émission oyo tokolobela ka maman mwelo kasi na ba diversité ya ndenge na ndenge pamba te maman mwelo yenda zali mama ya mabota yenda simba kilingomba utatata kendaki na boloko tikinoye atikaki mokili ya bankoko yango wana esengo zala biso mingi butu moi ya koyeba bino tango bozali wana ebele bozali ko s'abonner na kati ya menga makimbango television pe ko partager nazali na esengo mingi solo mokolo mwalelo ezali mokolo monene to zomi na kati ya mboka ya bule na tina ya kolesa milimo na biso pene pene ya tata mokonzi ya bule na tina ya ko yana ba mikumba na biso otoka ko tikaka na mozole na travers mabondeli oto ko senga ka butu moi to yaka na mikumba na biso ko kitisa yango pamba te kuna Yesu Kristo alobi ete bino nyonso oyo boye ozali ya kolemba boya na mikumba na bino ngai na kopesa bino kimia yango sepesa ki biso mokolo mwalelo to yambela bino na plateau na biso ya menga makimbango television solo papa Cordon Landu Lusonga Dio Simon ye azali bongo coordonnateur général ya ba inspiré yango na boko découvrir tout à l'heure elongo na ye to ko beta bongo masolo ya banana nzambe to ko lobela Yesu Kristo to ko sala analyse ya message profond oyo epesa makisolo bongo mokolo ya 16 ezaki première journée ba festivité oyo ko sangisa ka notamment Jeje Kiga ki pe bongo na bongo to landi na boke binyonso kuna to ko zo mozindo ya nzembo kuna to ko sola masolo bongo na bongo yangwana tokopesa merci na bino ba bokolanda kabiso butu moi bokotika kabiso te na mosika to pe na pembeni na ba coup de fil nzambe Mulimo Santo akoba kozala na bino papa Cordon mbote na bino mbote mama journaliste boni ma vie mbote tous les thèses fioti ntame depuis mai ah oui donc depuis mai siko yo koti na Kikongo ngali pe na kota na Kikongo te papa to suka kaka waneza la ngika ko sepesa ba yi internet pamba te OK balobi to ye kolengo pamba te ngwana nde monoko ya nzambe c'est ça c'est vrai vraiment papa uta meto zalaki awa basango nini o basango ndenka boyaki to sale mission pona makambo etali nani musala ya mama mwelo musala tata Simo Kimbangu musala po epesa mele biso ba inspiré vraiment musala za kotambola malamu
malgré bankoko so ezanga kati na nzela mais voilà quand même mosali zotambula malamu. OK, mon pépé ya le 16 ezali bongo ndenge nini? Mon pépé ya milulu oyo otozali ko kanisa solo bongo bokoka bwana nzoto na molimo ya onkolo na biso Yesu Kristo. En tout cas mon pépé oyo ya mbolo yo 2022 na yelsemi na ebite sengo nini ngana zana ngonzambe ka mutu ayebi. Pamba te moto oyo azana likamo na motema yeka ka mutu ayebi yango pe na nzambe. Mutu mususu ata olobine no ngana zana esengo boyeme amona kaka ndengo na paseke yazo mona na misu te. OK. Wazo yoka kaka. Mais nga personnellement tout cas na zana esengo makasi, c'est pour la première fois même mutuko la papa Mbenza azwa parole donc presque je ne sais pas ce qui 2 heures du temps voire même 3. Nkolo Yesu ami bombité. Ami bombi na yete, ami lakisi malgré bati mususu bamona ikaka ndengwana. Menga personnellement na bonzote ko sala kanga ipasi. Batu bayeba kateke papa Mbenza ye wana kaka papa dia lungana. Ye wana kaka nkolo Yesu. Voilà. Ba oyo bayebi yete. Bon, peut-être ça faute te pour mutu na mutu azana ngongane oyo akoko découvrir likambo. Mais oyo ngana zo pesa neti moi flash. Papa Mbenza Kiangani André ye wana nde papa dia lungana Kiangani Salomo kolo Yesu. Tuza ko benga papa Mfuma Mbanza papa dia lungana Kiangani papa yende kolo Yesu. Ye kakande papa Mbenza Kiangani. Pamba tenga dernièrement na yambaki tata moko awa. Yazala ke non kimbangiste, azaki protestant. C'était l'année passée. Voilà. Tata ngwa yaki tango komi azobetela ngali solo. Alobike papa Mbenza zali nkolo Yesu mbonga siko na sali sambla lokola na yebiti. Abi papa Mbenza za nkolo Yesu te. Papa Mbenza zali mwana ya nkolo Yesu donc papa de lungana. Ya lobi mawa. Mutu muindo kozanga koyeba. Ezali nde ye. Nabika ezaye na ndenge nini? Apese exemple ke ye azaka kosala na kote ya lukulu. Azalaka agronome soki ya nani moko entreprise moko boye. Alors yesiko yotango azo travailler mbala moko nkolo so abimelaka ye donc amoni tata moko abimeli ye. Tatango mutu mususu te kolo Yesu. Kolo Yesu nani? Papa Mfuma Mbanza Mbenza Kiangani André. Voilà. Si na meki ko dribbler de façon que na yo kata mususu azo plaisanter. Mais curieusement non azo confirmer penza. Wana toleki. Mususu lisusu awutaka na chikapa tata wana ye balamuko ye peso ko baki Jésus noir. Yezo luba Jésus noir angwaza wapi? Ko si Jésus noir kasazalaka wana nkamba. Yo uti wapi? Yazaki pasteur ya église ceux qui 12 apôtres, ceux qui quelque chose comme ça. Na bossa ni komba église. Alors ye azai kuna na chikapa. Alors soko mona ka donc so lali bazoko yebisa ye tala kuna amoni ake kutia ba papa. Ta komi akuti ba papa mbala moko bayebisi ke landa na nkamba. Donc Jésus noir alobi na ye landa na nkamba ngai nde Jésus noir. Mais Jésus noir rango ezaki nani? Papa Mbenza Kiangani André. Mais na tango wana kutu yekutu doge makamba kimbangisi kutu ayebi ata AOT. Ye tata oazwa kindondo. Ye tata wa. Ayebi ata kutu likamoko tembo. Patala kakasaki mokambi. Na église na bango groupe de réveil moko boyembo. Je sais pas ce qui Pentecôte. Non, te Branham. Azaki mokambi kuna na Branham. Alors vraiment donc balobaka na liboso ke Luka église ya JCSK. Bon, ye abanda ko lukango banda donc asala une année. Aluka kaka donc ayebaka place ni na kozwela ngote. Nzoka nde sa église na biso la pembeni na ayebaka tout beta ka nyonso. Ayebaka teke yango de église kimbangisi. Allez par hasard après une année de ko tuna tata moko tata pasteur na biso moko bala moko ko kasi wana sa église kimbangisi balakisio. Wana foke ni nkamba. En bref, histoire eza mulai nazokata kana mukuse tatango ayaki.
Tango komi awa tango moni papa Mbenza yemoko confirmer ke mutu na mona ki yeyo. Ah, mais ezolekeleka na sa motema. Alobi pe lokote. Po ye azali mutu Abraham talakaka. Mbala moko yako ndima ke papa Mbenza nkolo Yesu. Biso kutu batuza bakimbangise me bamususu ti lelo yo nan ba découvrir yete. Mais ye Nzambe asungi ye po mutu na chance na ye. Matondo mingi cordon wana ezalaki témoignage oyo bato bakuyaka pembeni ni pene ya cordon nde batalisaki na tina ya Yesu Kristo azali solo bongo moto moindo yo moindo ngai moindo ndenge nini azali kondima teke ndeko na moto moindo yende wana azali solo bongo Nzambe ye wana azali nkolo Yesu ye wana nde ayaki mbala ya mibale solo pona kowelela ngai na yo. Papa Lando tokozonga mo mukesima na le 16 août na 1972 kuna papa Mbenza akotaka retraite na mbuki ye moko. Akotaka retraite mo pamba te ba mama bazalaka bango nyonso bazalaka wapi na Kinshasa bakendaka retraite donc mama bande ko nyonso bakendaka retraite na Lutendele. Voilà. Bon, ce qui kuna bakendaka c'est parce que bakendaka na occasion ya mariage. Tout à fait. Ya mwana papa qui solokele mama Marianne. Alors à partir de là maintenant qu'il faut retraite peut fongami on a 70 na bango nyonso peut bakena retraite. Mais papa Mfumambanza papa Dialunga na Kiangani alobaki yo papa Mbenza totikala awa bandeko nyonso bakendeke yende atikalaka yende akotelaka retraite ye awa ndenge uti koloba na mbuki. Papa Cordon tozali biso nyonso ba kimbangiste na minto tozali ba analyste pamba tengonga oyo na koyoka maloba ya Mfumambanza na tongo papa André Mbenza alobaki yango alobi ete yo yebi vérité to po yebi likambo kobomba ngo te loba vérité pamba te so kobombi vérité kozala mabe kasi vérité na vérité zali na tango nini na tango na yango ami bomba kite ami monisaki na tongo ya le 16 alaxi na biso na mozindo ya likambo na nyarani si content que biso bato otali papa koti retraite ye moko au lieu de 2 semaines à côté une semaine otali na nzela oyo papa solo zali ko accompagner ko eke bakende kotika papa na Kinshasa pour na ba soin na ndenge santé zalaki malamu te ndenge alobaki ete na kokufela na kamba te na Kinshasa te kosala ke aye kokufela na Kiemba. Kuna yambo eti yatika akabola nzoto na molimo ezalaki kaka bobele nde papa Mbenza nde apesaki libondeli pe apesi ma ya kamba sima na ngota ake to comprendre nini na kati wana. Pona nga ezali remise reprise. Passation de pouvoir. Voilà. Matondo mingi moto na moto azui solo yano na eto continuer to côté les melawana po ça clair hein j'espère. C'est très clair, sauf peut-être une compréhension. Voilà, balobi kambona Nzambe, yo nangai moto na moto na ndenge na yako comprendre kayango mais analyse claire et juste ezali bon solo passation de pouvoir. Papa Mbenza kiangani Yesu Kristo yende na kati ya poso moindo ayepo na ngai na yo tozula yango conscience kiemba oyo babengi piège. Papa Cordon, to kanisa piège. Tata akufi na piège kiemba to yebi yango zali mitambo bakangela ka ba chimbrique na zamba siko na kati na piège wana ezali pona ba wei to pe pona biso ba to zali na bomoi to pe pona bango moko banzambe piège to lobela wana c'est un domaine purement spirituel bambate biso ne sozalaka ébloui tango to yokaka likambo wana potondima kati que papa na biso kotika la biso na nzela. On était sûr qu'on fait soit dans l'hôpital ou bien dans ndako ou bien neme. Bientôt peninga zalaki na yeka kana mbanzawa. Alors, ngai sikoyo ngai tango wana avant que tu yakufa. Avant tika biso pendant que tu zalaka na beko oyo bazakol bake beko nani ya guerre. Tango nani afde la kotaka na nani. Wana salamaki na tango nini? On a 98 hein. 98. Pour biso betotoza ko tamu sabe ko kuna na kati ya temple. Ngana zaki présent. Aleti papa lo Mfumambanza papa de Lunga na Kiangani. Abi photo ko tabeko. Tokoti beko à partir ya beko maintenant toza ko zo banzembo, toza ko zo ba vision, ba ndoto ya ndenge na ndenge. Ngana kiko zo ndoto moko. Namoni feti moko ya munene donc ngana tuni olikambo nini? Non, papa Mfumambanza akufi ngabi akufi wana na se ndoto na se ndoto akufite so cortège wuti kuna nani na centre d'accueil mituke tanda miti côté mama poto na Kasavubu
de tout ti comme côté banda donc mituka mususu na centre dake nano longote abi mais pas fambanza atiki bisunde mais kireso mutuka oyo memaki kaka mutuka oyo pe na monaki oyo na monaka na ndoto jampika mutemona memaki oyo memaka ba papa bango misatu. Ah bon? Alors sikoyo mili kamboni nyango papa tiki biso sikoyo bon vision na zwela ngona kacha temple tango sikoyo beko sili nazobanga même ko loba yango ngabi mais ça c'est quoi? Et puis nzembo bazako ye beta ti le lope nzembo ngo nana la sango te po izana maloba te to ko yoka yango oui na ndega ba notes likambote tsan tsarara tsan 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 tsarara tsan 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 tsarara 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 tsan tsan tsarara tsan 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 ta 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 donc vraiment ezalaki kitoko papa cordon to côté maman qu'est-ce que ndenge bozora nzemba ba notes boy maloba oyo kokota na kati kokota wapi teneti oyo maloba lokole sana ngote na laksa na ngango pete le yana ngaka bongo yaka bongo quelle grandeur ndeka ka papa mfuma longo papa dengenda tango asalaka accident na lokolo nzembo yela kaye nzembo nini oto yembaga etatanke wa fila vanza ezalika ba notes. Alors na mon koto azako nanda ko donc azako beta yango na piano mais maloba yebana kate ce n'est qu'après liwana yende ndeko na biso papa dongala azako fa Nairobi azwila kande nzemba ngo kuna Nairobi ke maloba ya banoti wana ndenge to yombaka etatange wa fila fanza donc bakoreki batu bayemba nzemba ngo donc c'est ça. Matondo mingi papa tozalaki na fil d'idée badai kolobela tango bimi ozangi kopesa ozangi kolimbo ozangi kokabola ndoto wana na bandeko nazangi kokabola ngome nakende koyebisa ngaka papa Simo Kimbangu Kiangani tango tokutani atuninga ndoi ndenge nini abe papa nazui vision moko nani nakati ya vision ba nani papa Mfuambanza atiki biso nzemba ngo asako beta nzemba ngo malobezate kaka nani ya pamba banot kaka papa lo bien token la kaka ndengo na pamba te papa Mfuma longo pe ezala kaka bongo nzembo ezaka na banoti te pardon nani na maloba te kaka banoti donc c'était comme ça. Voilà papa Cordon, merci beaucoup pour na témoignage oyo. Tozali kolobela lelo yo tomoni 16 août ndenge nini pesami toki notamment gaki ba mouvement oyo ezali wana nzembo na kati wana tozali komona le chant parce que nzamba koliaka louange na adoration motu ya nzembo na kati na likambo to pe ndenge papa attribué yango na ba groupe ba musicien oyo ba zali ko envahir nkamba na ngonga oyo na tina ko sepelisa tata nzambe ezali boni boni. Ya solo ce qui papa attribué yango na nani na ba groupe ba différents groupes entre autres ba groupe ezaleke ya ba groupe vocaux. Oui. Donc la Intereskia bankengi po bango bazana korana bango je pense. Bon ba Jejeki bazo yemba na musique lindanda donc accompagné donc nyonso wana eza nyonso pona ko adorer to ko kumisa nkolo. Alors donc ngai na koko pesa si faut faire un petit rétro ngana zwaka nzembo moko lero na papa Mfuambanza papa ya dialonga na tiki biso tango tiki biso sikoyo elika ika quelques mois tango to komaki na la veille ya papa Mfuma longo papa Simo Kimbangu Kiangani po a voyager na asala tourner na Congo central oya bandelaka na mwanda tia ko sukisa na Kasangulu. Alors ngai nazwaka nzembo moko na lamuki nzembo ndenge nene donc
et sengo moko ezalaka donc ba jeune ba côté na papa Simon Kimbangu Kiangani avandi na tribune kaka oyo kaka yankamba ba jeune ba tandami wana donc bazotala donc bazokumsa Molimo Santo azali jeune nde papa Simon Kimbangu Kiangani papa Simon Molimo Santo azali jeune nde papa Simon Kimbangu Kiangani nde papa Simon Oh, avandi nankamba, oh, Yerusalemi yasika, wanangana. Donc, esengo moko, après, deuxième menani, couple koloba. Kolo Yesu azali jenende papa mbenza, ki, wanangana papa Simo, papa mbenza. Wana ne malobeza na nzembo. Ok. Donc, ambiance, donc ambiance totale. Donc, vraiment, na esengo. Donc, bango nyoso kaka, mabo kaka boy. Liboso ya papa Simon Kimbangu Kiangani. Tine ko lamuka. C'était aussi donc butu ya samedi dimanche. Bala moko ale. Ngalabité. Ah likambo ifona kino yebsango papa. Tanto ke l'église ale natango ndenka nsinsa ne salama kale ngana ke ko ikuta na papa Simon Kimbangu Kiangani. Abi papa ah tala ndoto la logique tala nzembo na zui. Papa donc azalaki vraiment très émerveillé. Donc esengo moko donc ezaki na papa vraiment ozo senti penda ka nombu to sana esengo. Abiki ah lakisengo mikoloyo. Malheureusement tauna ke pona lakisa bon ndenga comprendre kaka. Batu lozo ku papa mbenza nkolo Yesu. Di esalanga ipasi mais bon esukala na motema mamona mbwa. Likambo ekozalaka na tango na yango lelo yo yemoko ami bombite ami bimisi mpoasa na biso tokolobaka na yango toyebi na biso yango kasi bao bazaki na badoute na ndimi na bandi ete mwana oyo azali solo ya tata Molimo Santo oyo akolandaka makambo ya tata Nzambe aveuglement parce que basengi biso tolanda bango dans l'aveuglette. J'espère que bao bazali mosika to po bazaki pembeni na intégralité ya message elekaki mokolo malobi c'est que moko na moko fatikala ne eloko ya malonga moto ya nzembo na kati na likambo papa Cordon Lando profondeur ya nzembo na kati na likambo adoration Nzambe nde akoliaka yango Nzambe akoliaka esengo ese soki tozokumisa na solo Nzambe kuna sika za doke azokuvima lokola doke nani oyo soki farine balambi farine sikoyo pona kosala mikate pate ya mikate après tant batie levure esalaka nini evimbaka kasi Nzambe kazalaka ndenge wana. Donc c'est pourquoi bandeko na ngai donc sans commentaire toyeba ete kolo Yesu azali kati na biso. Ici tu yo jeune kimbangiste soki oyebi papa mbenza te bon senga lokolo sambelaka soki osambelaka na solo senga tata Nzambe alakisa yo soki azali nani. Soki boyebi papa Simon Kimbangu Kiangani te soki azali nani senga soki ya solo osambelaka na solo Nzambe na yo akotalisa yo. Sala loko ndenge tata Abraham asalaka. Tata Abraham asako luka Nzambe azali wapi? Soki amoni kaka moye bimi abike peut-être Nzambe ye wana. Te lokola mwana nanga Abraham azana posa na koyeba ngai tika na milakisa ndenge ko milakisa. Donc oyo pe amoni ka azana doute eza droit na ye. Ce n'est que normal. Mende kozala na doute aveugle te. Zala na doute o sala découverte. Po ba mindele bango bazalaka soki likambo wana ayoki yango ata azana doute mais ako se prononcer te ako vanda sui yemo bando sala ba étude na ndenge na tia ya ko découvrir mais malheureusement pona biso bato mwendo d'emblée to lobaka non ce n'est pas vrai otango lobi ndenge wana o mi bloqué oko yeba pe makambo te oko tikala kana kidiba ndenge wana baninga basi bapusa ni musika yo tikala kaka ko marquer les pas. Donc c'est pourquoi bandeko na ngai faisons très attention. Tata Nzambe Molimo Santo bazali kati na biso papa Simon Kimbangu Kiangani pamba te ba message mususu na uti ko yoka na mikoleleki epesi ngai pasi batu bazo sala ba montage makamba lokuta papa Simon Kimbangu Kiangani aboto libokonzi ya mutu te. Tout à fait. Tokobeta sete na likambo yango wana papa Simon Kimbangu Kiangani abotoli mokonja mutepa bate yende azali Nzambe. Yelo bieti avana zavali corona sezala nazalela kikuna ceux qui tolobito landa yango pena na kati na mozinda le kampone za ina proverbe 8
verset 20 okititi na 36 kuna ezali kolobela solo likambo yango et mosusu pe ezali to kanisa malamu maloba ya 72 oyo solo papa denge ndaloba ki était alliance de trois papa fuma mpanda balobaki alliance de trois et soki bango bazali te bana misato bakoyangela soki bango bazali likambo to salela yango vraiment analyse bana misato bakoyangela kuna bakendaki na kati na mozindo ya likambo tango tokolobaka ndenge wana tozali kobibisa bino bandeko balanzi ya menga makimbango télévision bozali konda biso na mokili mobimba oke na katikati na lisolo ya mvoala o mvoala lolendo ezate oyo esali beba tata na bamama maloba papa diangenda nani oyo akosimba esika wana oyo soki bakoki papa cordon ndenge ozala inspiré mais que soki basimbi yango est-ce okoma kutu pembeni nango esi na yebi kutu ndenge neti ngai maman falo nani kuna mona ngote toyoka kaka mvoala fidèle kimbongiste totika koloba makambo na loyenge totika kotumbola kanda ya nzambe nzambe aponi ngai na yo na kati na elanga na ye po topesa ye maboko na libulu oyo tata kimbango akende ye kozwa biso epa eta nkoko kinzembo amonaki edindaki na libulu ezali pa oyela ngai na yo tozala baingrate papa landu tozali koaffirme yango avec ferme assurance na foi aveugle oyo tozali nango kati na yango yango etindi biso toloba ete mpo na papa tokokufa amba te ende azali nzela ya solo mokoksi ya bilaka nzambe akoliaka esengo mabondeli louange et adoration nde komatisaki biso na mboka ya bule awa misala oyo kosala makazali mpona kotonga lingomba pamba te nzambe atunaki biso yango to ekita to totonga eyano ezalaka nini papa cordon malamu totonga po tozwa mapamboli voilà siko tango ya kotonga yango ngai na yo tofandi pona kotonga ya solo tokokanisa bongo ba volontaire bazali na mokili mobimba tomoni bongo maman Julie Malonda kuna na kabinda volontaire ya siki ya tata mokonzi ya bule mama ani na bamona bambote bisika bozoni ba volontaire ya papa Kimbangu papa Jean-Paul Bekensa tuzola yekutu koloba te volontaire ya papa donc ata lali message oya ba inspiré na message zali kosala azali inspiré ta musicien kasi ndenge message ekeibwe volontaire ya makasi bango batela kateke o mouvement na ngai donc esika musala tata Kimbangu etelemi il faut atia loboko mama XL na Feyland ba volontaire ya papa Simo Kimbangu mama Azolukao bozali ebele to bosanite kuna couple enfonso ba volontaire ya papa Simo Kimbangu kiangani soki papa lobi boye o likambo ya nzambe kozalaka bako discuter te mbala moko iyo to bosani pete papa Amalfine Dongala paroisse ya Delvaux ali kozela bino ba volontaire ya tata bino ba ebokena papa ba ebokena kozwa mayele po bozonga na yango to ko kosala nini to salila to kufela bisenga mondele te pamba te ngonga ezali kobeta kala nzambe ya kosangisa biso esika moko ndenge nzembo nkanda ndombe ezali kolobela parlons des travaux papa cordon toye awa na kati ya résidence ya ba inspiré to kuti misala c'est vrai to représenter d'abord ba félicitations pamba te tango toye aki ndako ya monene o eza encore chantier tina ngonga oyo yala kina toiture te to moni toiture ba stratégie c'est vrai boko dévoiler biso yango te kasi ba stratégie to pe ba difficulté ezali kokoba kaka na mikolo pamba te misala ezali komonana. Merci maman. Pona mosala en tout cas ndengaka omoni likambo tata nzambe soki atindi à quel que soit ba croc en jambe rien ya kosala ya komona na pe na ba difficulté otozana ngo soki na bande ko détailler awa 18h ko betela biso malgré 11 ans de betiteme 18h ko betela biso awa usala za monene voilà mais nzambe soka lobi a lobi pamba te yemo ko lobaki ete bobanda mosala pona bi dortoir ya ba tata na ba mama botonga ngo après biso moko to ko pesa bino maboko voilà mais ndele tozo sala mosala na bonzoto boy nan to ke ko sengelo ko papa te mais à travers bana na ye ti etelemi nanti mais na vo sauf ndako oyo ya bureau oyo ba papa ba pesa biso mbo parce que bazaki prendre pressé ya ko mona ndako papa ya na bango alors papa ye moko tango bayaka na papa Mbenza papa atelemeli kotoyo do apesi mukongo kote ya temple bo papa Mbenza atalisi apesi mukongo kotoyo na kota balabala alors papa sima le bozo zelani ne pobo sisa ndako ngwabi papa bana na yo posa ezali ya kosala volonté ezali kasi makoki ndi mazate papa bokusaka ndenge osalaka atali papa Mbenza papa Mbenza namoni papa Mbenza complice na ye te kamoni osaka papa Mbenza tata na mwana ngeta mais moi sekele moko eza wana ya makasi o biso boye bato tokokoka te nzambe kaka ndi akokoka yango OK
abinga papa mbenza ngoni topesa bango maboko yepe ndimi alitamba ke mbala moko ale lekaki une semaine batindel biso 25 ya ciment na beni ya nani ya zelo pona vraiment donc na ndako yo papa pe ye moko a contribuer bama tela mususu pesa na kati ya ndako yo ye moko papa Simo Kimbangu Kiangani a contribuer pour ye moko dobaki ye moko le premier d'ailleurs celui l'inspirateur voilà oyo kutu topesi mu Congo onde bureau na ye pour ya baki botonga ndako botia pe na bureau na ngana kati donc bureau na ye eza na kati awa bon siko yo lobino et comme paya bazako ya mingi place kola le komi pasi ya na donc bino ba inspiré oyo ndako botikela ngo bapaya comme ça bino botonga dortoir OK ndena tina wana tozo kotonga dortoir ya liboso ya mwana tozo kotonga marge esili na noteme na muke na bankolu zolo mbote ndenge balbana Congo donc bata bonne volonté to ba volontaire oyo pe sengeli ko amonike no moi ezali ko songa ba inspiré akoki ko sunga ezala sur le plan matériel ou financier ça dépend kaka et pour preuve ndako oyo so n'importe qui ba ministre ni balé déjà basi ba yeko komelawo na tata mususu utaka na États-Unis mwana mamikal margasi atiki biso akolala awa donc c'est pour vous dire que toute le maison auto construit en Kamba eza ba ndako ya papa donc n'importe quel mopa ya ko ya soki possibilité zali akolala na ye donc soki mutu a contribuer ezateka peut-être wana zaka itali ba inspiré mais obayaka kolala wa ce ne sont même pas des inspirés. Dans la même occasion, tu as signaler na yo mozwi ndoto, na yo mozwi nzembo, na yo mona kama kambo kwa komisa yangote central na bino libulu esika ma immense obilo bomona kana bandoto na banzembe ekouta kana nkamba. Tango zali kokuta na makambo andengo wana butu moyi, luka yaka na nkamba, luka okota en contact na coordonnateur général na bino, akorienter ondenge nino ko ya pa tata mokonzi ya bule pour que bako encadrer bien vision parce que zali likabo. Ezali likabo ko zali inspirer ezali likabo na ba domaine nyonso to zali na ba savant nyonso zali kaka inspiration ta mokonzi ya bule et puis na likambo wana nyonso ndenge to kolobaka butu moyi ko pesa maboko na misala ya nzambe akoliaka nyongo ya moto te banki ya tata Kimbangu ekotaka na ba nselele te ezali kaka kobuka merveille donc otiembongo moko ozo sala effort te kasi ezali ko produire kaka ba intérêt na ngona nzela ya bana na nzela ya maladi na kolongola liwa na kolongola mikarato na kolongola makambo ebele ya mitambo ya famille moko ya banzila ya botongi yango yo tozali wana kaka pona kobeta kilelo pamba te mosala na biso kopesa tata Kimbangu maboko kopesa mama mulu maboko pamba te likambo o bango banyokamela lelo ebota mbuma ngai na epai ya ngai na yo na même occasion to lancer pe appel na bino ba kolanda biso na mokili mobimba ete bande ko na bino ya menga Kimbangu télévision moko ya banzela o ya kopesa bango maboko na bandenge nyonso ekuta melio nzambe ya kozanga te kokanisa bino kordo to komi na suka émission na biso message nini obokoyi ko lancer na be basali kwanda na mokili mobimba ya liboso na no conclusion na tina ya bonzambe ya personnalité ya nkolo Yesu azali bongo na personne ya papa André Mbenza otozali na elelo yo pe na tina ya misala pona a inspirer pe ba volontaire ya mokili mobimba. Merci maman pona tina itali papa Mbenza doke nazoko confirmer bino ke ezali nkolo ezali kaka poka kandembo masolo mususu doke talaka misu ezaka na ngonga bon soki mutu par exemple ke azana tembe ngai banzembo na biso to fabriquer kangote ce sont des cantiques inspirés alors biso to soka ba message na banzembo ba ope bazwaka ba ndoto ba vision bazali même ngai nazali coordonnateur général ya ba inspiré mais des rapports oyo ezako yela ngai baso banoki mbangisi bazoko zoyango ba bazana bangomba mususu soit ba protestants ba groupe de réveil ba donc enfin en bref banoki mbangisi na ba kimbangisi ba yela ngai ba rapport ngai moko pe mona soki nazui rapport na ke ko laksa pa ya papa Mbenza neti likambo to uchukoloba ya nandi pa ya papa Mbenza nzembo oyo na lobike nzembo nazwaka na papa mokonza bule pasi Simo Kimbangu Kiangani lobike lakisa mo mikolo alors tango papa siko a voyagé aka biso to tikala ka ona papa Mbenza
na pesa boye na bato sala bazo tianga bakali na sala boye e pesa neti mwa kanda ali na kesi ko papa wambenza papa tala nzemu na zwaki boye na zwi papier na koma kiango na keko lakisa papa tala mbe wana nzemu koleso azali jeune papa mbenza mwana ngane papa simo papa mbe alors papa mbenza tango atanga albike sala kaka ndenge osala ka soki ozwi nzembo elingo loba nini yendo ebine ngosala ka soki ozwi nzembo biso kasi futu la kisete OK faut la kisa donc cela veut dire que est-ce que mi bombi ami la kisi même mutu mwindo tamu susu nzambali misamboli misanga esala kanga ipasi pona nini batu bazolinga ka kososola te ole to bonde la même nzambe atali sabiso non kaka kutsete ndo kukomitiela bakal yango na donc on fait que marquer les pas au lieu d'avancer yango wana papa cordon des ali mission na biso ba jeune ezali appel ya bandeko na bino bakimbangiste bandeko na bino amenga makimbango télévision ngai na yo kimbangiste ina yo mtobenga papa mfulusi ndenge bandeko na so bazali bakimangiste bakobenga kaye mfulusi bozali libanda sango ya tata kimbango zali so sango ya kobomba te koyokela ngo pesoni te na bible mobimba nango zali démontrer bandeli ti suka zali démontrer tata kimbango yende nzambe liboso na komba Melchisedek TV ezali ngonga likambo zali na tango na yango kasi bo pesa biso confiance na kati ya chaîne na biso na ko s'abonner na ko partager kozala à jour to ko découvrir intégralité ya bonzambe pamba te musala yango wana nde tozali na yango pona kotambusa sango ekene pamba te to ko fanda soute photo tiela yango makelele bakelele nkolo Yesu oye papa Simo Kimbangu kiangali oye mudia tata foi voilà papa suka ezali pa idayo naliana lobalika moko tango tozaka kusala masango bakimbangi so bayebi batosaka masango ya 51 hectares na plateau de Bateke na Kinshasa. Alors tango tozaka kusala récolte ya masango mbala moko papa mfumalo papa Dengenda bayaki na bambuta nyonso bazoko landa ye tingai na senga ka papa likambo moko papa mfumalongo Dengenda kontima alobike tata asi apesa yo yango kala wana bino moko bozu kende ko mizongisa sima suite à votre attitude négative wana liloba mfuma longo Dengenda kontima Joseph bino moko bokende ko mizongisa sima suite à votre attitude négative mais oyo yo zanango soki okomema yango malamu tata ko sepela mingi tata ngo lobela kanani kasi papa Simo Kimbangu kiangani donc muto ya wolo bananga donc soki même matei nina koyana ngombo na ebiti atakuta yelinga ba milliard malamu na kufa na nzala pamba te donc d'ailleurs moi écoute na lobezati donc bo comprendre kaka donc papa Simo Kimbangu c'est le Saint Esprit donc oh va bien donc le paraclet donc c'est lui Paracletos voilà qui vivra verra. Voilà, tozali ko kende. Ezalaki na biso esengo. Merci na bino nyonso bozalaki ebele ya kolanda biso. Tokanisi ba groupe na biso nyonso ko regroupa ka biso na kati ya ba plateforme po ete likambo oyo ekende musika nini tokoloba lisusu. Biso tozali na biso kaka batindami. Tokobakisa te tokolongola te kasi tokoloba ndenge yango toyebeli. Moko te tutanisa atutanisa libaku motema na bino ezokate. Boko limbisa biso kasi tozali koloba kaka bebele solo pamba te tozwi yango pa batata na biso pe tozali kopesa bongo pe bana biso bazali kolanda bakopesa yango tokutana mikolo ezali koya matondo mingi.